Bienvenue na Career Talk. J'espère que batunyo soboza bien vraiment na s'appelle lelo encore koya na chaîne biso Career Talk. Koya ko sa vidéo ya monétisation vraiment ba mama ba senga ki mingi. Batu mingi bakokisi ba air na bango lo lenka toyebi que il faut ko kisa 1000 subscribe ou 1000 abonnés na 4000 heures. Batu mingi bakokisi ba 4000 heures mais baza na moi kokoso ya koyeba ndeni ya kotia ba publicité ya kotia ba ad wana. Donc comme ka système eza na procédure vraiment eza mulai to zonga pona olakisa comment moto po banda okoma ba publicité ndeni ya kosala mais lelo ezaka uniquement na bateau déjà ba l'équipe déjà procédure wana mais baza na procédure ya kosala ya okotisa sikoyo ba publicité. Donc eza vraiment tellement simple, vraiment simple ya osala. Ok, na account na yo. Ok, na YouTube Studio. Ok, na YouTube Studio na yo et code sa yo na YouTube Studio. Bon, on a YouTube Studio, on a les colonnes bleues, on a balobi. Congratulations, il a qui c'est que on a déjà monétisé. Na kati okiti na se okiti landa nini wana mouse wana okiti ofini na monétisation oza na signe ya dollar et la kisho déjà so fila ki ba forme na yo tout là c'est bon déjà on a nango déjà. Après on mati ok siko maintenant na ba vidéo na yo au mona ke awa ozana upload et puis ozana live upload eza ba vidéo o to kotisaka na normal mais live eza ba ndenge to leka na live oleki mbamo oza live différence ka yango wana obani na ba oyo upload ok omoni ke na fini on wana eza eza ofungama ngai moyen na save ngo ezaki te po si déjà na check ngo eza on. Donc ba vidéo no nyonso nde mo nyonso wana donc il faut changer ngo on comme ça ngo on et puis awa ok ce qu'on a ya live otaki na upload ya nini upload ce ko ya ba live na nyonso ok dollar au mona dollar nini ya signe ya dollar wana au fini ngo awa eza différent ndenge ya kotisela ba publicité na awa oza toujours ka ba vidéo nyonso naza nango eza ya live donc mona nyonso na balusi yango on mais soko ngo kotisa pub ok na nini na wana oye awa ofini on donc feza toujours ya ofungama po otia don ya kochange yango otia don. Après y oponi tozana overlap overlay ad tozana mode tout des différents ya ads tozana oyo bat motaoki ko skip tozana op motaoki ko skip te bonga na pona nyonso mibale siko bandi ko ad siko bandi okotsa ndenge yo lingeli po YouTube pe kotsela bato mais awa obandi okoti ozokotisa selon yo moko ozo manipuler kaka eloko yo manipuler yango oki okotisi pe na erreur odelicte obomi yango et puis okotisi lisusu donc awa nyonso omona kesi na kotiaki après wana otie continuer après oye ko save donc eza trop simple après ozeli yango trop simple même. Merci à ce qu'on a zoomé donc écouté déjà écouté awa tozana upload ba vidéo no tout et upload il faut cote ça ba dollar wana il faut comme vert